Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Masolo. Pour la continuité de nos Masolo, et le Komoko Kaka. Enrôlement D. Le centre le plus proche vous attend pour me rendre encore plus proche de vous. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Masolo et Kokoba, c'est l'Anzela et enrôlement. Solo Yango. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Bonjour, welcome CV. Nous sommes ici en direct en Angleterre sur la télévision, Welcome Télévision. Alors, l'actualité est vraiment ébellée. Nous avons Tolandana nous meeting oyo notre ambassadeur Maman Marie Djeka oya pesaki na réunion diplomatique parti à 2 minutes dans le qui bino na ochele bino bolanda bongo yoka na ozongela bino susu air moko. Alors princesse reportage. Congo,
nde mboka mboka ndo mokengeli mboka ndo mokengeli the Dean of the Diplomatic Corps, Your Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, distinguished guests, fellow countrymen, ladies and gentlemen. Before I begin my message of the ceremony that brings us here this evening, I would like, with your permission, to invite you to observe a minute of silence in memory of all our martyrs, as well as our valiant national heroes who have struggled to ensure that our country gained independence on that important day of 30th of June, 1960. This year's anniversary coincides with the electoral process, which will be the third general and inclusive elections since our nation became sovereign. It is worthy of noting today that the DR Congo has made a huge progress in multiple areas of the national life. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of Congo, has asked that I take this opportunity to inform you of the current situation in the country. Thus, the Democratic Republic of Congo is suffering no institutional crisis, nor one of political legitimacy. Permit me to thank the various governments that you represent here and to express our wish that in the crucial period of elections, we continue to benefit from your deep support. I thank you. Indépendance, tcha-tcha, aux oubliés. Au Kwanza, tcha-tcha, tout va quitter. Au table ronde, tcha-tcha, va gagner. Bonjour, welcome back to Welcome TV. Nous venons de voir les images de Mouni Binomoko meeting diplomatique au Ezala qui on les a parti extrait dans le bail qui moi 2 minutes en manqué. Bomona les Congolais ici en Angleterre nous sommes en train de vivre. Alors le Congo nous appartient. Alors tout ça la fierté à la République démocratique du Congo et pas à notre maman Marie Djeka. Donc à Bongsi vraiment ambassade. Alors nazo tie la bino Jean-Pierre Mbemba Botala na kozonga la bino Hermo. À la veille de l'arrivée du sénateur Jean-Pierre Bemba en République démocratique du Congo, le président Jean-Claude Katende de l'Azado vient de lancer une campagne via son compte Twitter intitulée « Pas de vote pour les seigneurs de guerre ». Pour lui, les actions consistent à publier les noms des personnes impliquées dans la rébellion en RDC, qui sont candidats présidents ou députés. Dans son entendement, c'est le fait aussi de renouveler la classe politique congolaise. Reste maintenant à identifier les seigneurs de guerre privés d'éligibilité. Déjà bien avant, la chaîne belge RTBF a réalisé cette vidéo qui parle de la face cachée d'un seigneur de guerre. Gemena, Sud-Ubangi. Ici, la population victime des affres de la guerre des troupes de Bemba n'a pas apprécié l'acquittement de leurs bourreaux par la Cour pénale internationale et en donne les raisons. Quand les gens se réjouissent, disons qu'il est sorti de la prison, moi personnellement je ne suis pas contente et je vous rassure qu'aucun mouvement ne s'est produit ici de sa libération ici chez nous. Peut-être que les gens se réjouissent ailleurs, mais ici chez nous, rien n'a changé. Nous sommes comme nous avons été toujours avant. Et nous ne sommes pas contents de sa libération ici.
Lorsque j'étais plus jeune, quand je faisais le ménage, les soldats s'introduisaient dans la maison et me violaient. Lors des élections de 2006, le candidat malheureux Jean-Pierre Bemba a refusé de démanteler sa milice, ce qui a poussé les forces gouvernementales de la République démocratique du Congo de prendre le contrôle de toute la ville de Kinshasa et causera plusieurs dizaines de morts. Dans l'ensemble, nous sommes rendus compte qu'il y a plus ou moins 150 morts, mais essentiellement, il y a une 80aine de blessés graves. Entre-temps, le gouvernement congolais avait lancé à l'époque un mandat d'arrêt contre Jean-Pierre Bemba pour haute trahison. Candidat malheureux face au président Kabila, il s'est réfugié dans l'ambassade d'Afrique du Sud. Un mandat d'arrêt vient d'être lancé à son encontre pour haute trahison. Les élections en République démocratique du Congo doivent être une occasion de fête de joie et non de règlement de comptes ni de guerre. Welcome back to Welcome TV. Moni Binomoko Ndenge Balobi, le candidat malheureux Jean-Pierre Bemba, directeur au pays pour un candidat électoral, élection présidentielle. Alors pendant que M. Bazo Sepela, Bato Bazako là. Alors peuple congolais, nous devons comprendre une chose, nous devons aimer la personne où a écouté la vision démocratique, à la personne du président Joseph Kabila Kabange. Et Zalaba Makambo, Naïnaïb Sabino et Salamana Bambo Kebele. Et puis partout dans Mokili, et nous devons ce qui est l'Andeliango, en tout cas Mboka et Bongi. Tous c'est derrière le chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, pour son deuxième mandat. Vouloir est une chose, pouvoir la réaliser est une autre histoire. Je n'ai pas l'impression que les deux idées soient en harmonie dans notre camp politique. Pourtant, Joseph Kabila mérite bien la faveur de continuer l'œuvre de reconstruction qu'il a commencé avec impact visible sur tous les secteurs de la vie nationale. C'est un devoir patriotique auquel il est assigné. Autour de nous, en Afrique, tous les présidents se sont donné le devoir de construire leur pays en misant sur la durée. Paul Biya au Cameroun, Idriss Déby au Tchad, Museveni en Ouganda, Kagame au Rwanda, Kouziza au Burundi, Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, Théodore Obiang Nguema en Guinée équatoriale, et il n'y a pas longtemps, Dos Santos en Angola, aucun pays impérialiste n'a levé son petit doigt. D'abord, Joseph Kabila a une légitimité politique qu'aucun de ses concurrents potentiels aux prochaines élections ne peut prétendre brandir. Cette légitimité politique est incontestablement la résidence de son bilan dans presque tous les domaines, en commençant par les miracles de l'unification et la pacification du pays à la suite des guerres d'agression soutenues par les États-Unis et d'autres forces néocolonialistes. Situation qu'aucun État africain n'a connue. Question de faire une comparaison objective et sans complaisance entre les contextes de la RDC le 26 janvier 2001 et celle d'aujourd'hui. Ensuite, la controverse éclenchée par les compatriotes Jean-Claude Mirindi penche du côté de Joseph Kabila qui, au regard de la bonne interprétation combinée et croisée des textes à la suite de la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011, reconnaît au président sortant jusqu'à l'active des mandats. Il lui reste donc un deuxième et dernier mandat. En tout état de cause, seule la Cour constitutionnelle de notre pays et non celle des États-Unis ni de la France ou de la Belgique aura la compétence de trancher sur la controverse en vertu du principe de l'unicité du droit en substance. Le CC va constater que le principe s'accroissant de l'intangibilité des matières constitutionnelles verrouillées a été bel et bien écorné par la dite révision du 20 janvier 2011, alertant ainsi l'esprit et la lettre des dispositions des constitutionnels formant
la maîtrise du régime juridique de l'élection présidentielle, une réorientation juridictionnelle est donc attendue à l'issue de ces contestations électorales annoncées à droit de nouvelles positions des autres cours. Les revirements doctrinaux et jurisprudentiels font partie des mécanismes normaux de l'évolution du droit positif. Un seul exemple, en droit français, jusqu'à une certaine époque, contraindre son épouse légitime aux relations intimes n'était pas considéré comme un viol. Après, il y a eu un revirement de la Cour de cassation qui a estimé que désormais cet acte dans les mêmes constitutions est un viol. Ainsi, j'invite tous les kabylistes de monter au créneau pour soutenir contre vent et marée la candidature de Joseph Kabila. Alors nous tous, nous devons soutenir le chef de l'État parce qu'il est notre candidat. Quel est Joseph Kabila? Coucou Kinshasa, je suis Kabila. I am Kabila. Nico Kabila. Nazali Kabila. Meme Kabila et je suis Joseph Kabila. Aminjo Kabila. Je suis Joseph Kabila. Mouke Kabila. Je suis Kabila. Ndewe Joseph Kabila. Nico Kabila. Indi Joseph Kabila Kabangi. Nous sommes tous Joseph Kabila Kabangi. Kabila très fort pour un Congo fort. Nabonzaki okozonga nsima sonza misato natali na calendrier Georgie -0 mokolo yango ekoki nga nakomi otala montre opesaki ngai nini okozonga te na masuwa to na avion na motuka to ndengunguka ye yango nasinakondi etoko na monoko ya lopango na ngai na mitandi nakozela yo opona tonto nyonso eyakasi na kiti ya pongi baproje na bapromese topesanaki nga na yo soto ezalaki bilanga matebele likolo ya babanga yo tie na motema nanga balko ya mirangongo yakuna tutaka tololona na lolendo nyonso elonga sango songe elongaka na naleluka te chapitre nyonso na bible ezalaka na verse ebele banaka na nabobona wato na masuwa nzela nango mai kaka ebomi moto ezangi dokindoki te soki mwaswi moto bakangaka mokolo na ye yango ngai namoni bolingo ezali na esinga ya kondejo mopepe ya mbula etomelaki nga lopango kasi ekozongiselanga lisusu bosoto ya makasa yanza ezalaka maladi na nzoto ya moto kasi mokusana yango ezalaka delengi soki okwanzi ibongaki te mi amor okende mobembo otikanga ya wandanzela ikope ya okangaki ata lopango te manga moyibi soki akonti ayivyake kopesa na lifoto ibongaki te mi amor okende mobembo otikanga ya wandanzela ikombe ya okanga
mwanga bolingo sengaka kaka assurance ata bapiaka basouffrance toko supporte tokola te kotia nzube na mitema souffrance aboka boni na ngamba ya kologota otaka ndima kozala sauve mama na boka ozangazanga yo etimo we yokoluka bema Toriane kolona chachambala yeah 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 Sheana boko zanga zanga ye Etimo kufia koluka bemana ye Mbwezali watena kemo takote Mwakuma ya boli weleki ya mama na bebe Bebe ye Karine Loris na congolese Ebonga kitemi amor Okene mobembo tikanga ya wanandela Ikobe okanga kiatando pangoto Bonga moibiso kia kutia ibyake Kopesa nani foto Tolingana sans condition Na mipesi mama bandalela yokino liwa Bakulutu bano bala mukini bana masika silengi na ete po anjolo na beko Nona misi seko bimabino Déception l'équivoque ya niragongo Lotonanga bomaka balave choka Koleka kutu flamme na kia pétrole Niragongo Nesika moribe bandaki na motema Nabokyo zanga zanga yo Nabokyo zanga zanga yo Nabokyo zanga zanga yo Etimo kufio koluka benana ye Mubembo ezali watena kemo takote Motuka ya boli weleki ya mama na bebe Oui, fina moleka impératrice Papa Munda Bina Grand Mère Marie, mère pas moyen Général Tabira Karine qui t'était Tabou Fatou Mimi na Colombo Malou Bomboka Nabokyo Zanga Zanga yo Tony Rodriguez Le malheur poursuit celui qui pêche et le bonheur récompense le juste. Frère et cher d'épaule, écoutez ma chanson. Champion lokomi vipa le boye, yokomi enzongo boye. Nasibi batouche potenga na lingaka yo mingi Nakomi kobeta baturuka matina quartier na bino Bamasta quartier bakomi kotongonga na masolo Soki naleki ye balobaka aleki ye Rita bola mawa aleki ye Aleki mawa akekotala jampi Nabaye Pokwana sona yaka na kutaka na ngaka kayete Jampi Mongala Balobi nga na tinga mayo pona mbongo Balobi nga na tinga mayo pona mbongo Jampi Loba eloko ninango si osomelanga kome souvenir Kolia na liaka sengai moko Kolata pe na lataka sengai moko Soki jipe mindia te bamasta towela nsone Nani mosusu ozokisi motema na ngai mama Ponini obebisi nzoto Pona maloba ya Kinshasa Jean-Jacques Mutale Pona songi ya kini oyo Tonino Fernando Norbert Misaka, Terrano synthétique, Sarah Mamana Benito,
Jean-Marie Moulangala, Sina hollandaise. Jampi Mangala mwana mabe, Yamatola kisa aplike bolingo meminga na sama molili mwana ninga nezalite. Jacques Mengi de London, Rita Bola mwana mabe, obebisi bolingo, omeminga na lunda simoyeko sunolanga na bomaye. Celia Motema ya Kakol, Washington nega pays, obebisi bolingo, ekomi lokola seri ya like na tenten, ngana uyo, mawananga imoko ngana uyo, kolela ya Orly Gola, Thierry Gola, bafrele, Amina de Tchatche. Bienvenue au mama na Joyce, obebisi bolingo, ekomi lokola ndembo ya makolo imana na vita bilima na mazembe sanga balende lipopo Yoneli Nelie mwana mabe. La patience et la longueur du temps. Chair de poule, voilà comment tu as grandi. Jean-Louis Namouissi, JPS Production. Bolingwa kobondela medosha umba basala basota kabamirandako ibala babimakata bakosonga pokwa ubie Ange Nkoi ubienga Benoite ubie Beti ubienga Kanklo Sambila yanini ngai na nyokola nzoto nanga po ya kolinga kitoko na yo chiba sumawa yeye mawa Flavien Mbila mawa balingaka yangana yete o mawa na ngai angana bona minyokola nzoto nanga pamba wapi nzotango ya bitumba edo pembele wapi nzotango ya bitumba Kanklo Sambila mawa tontona mbiki na Luanda natindi Flavien Ngimbi epaya wera yebisa ye mai dize lolenge na konyokoma leo mwanga mbona yo na belela wili sungu eni wabafe Rakika Mu Chris Production Dembos ya mwa